Juvel Lokata Emedi aza mokambi to kapita ya batimoli mabulu pona kokunda bibembe na malita to cimetière ya Gombe. Esali sika wa mbula ntuku mibale na moko wuto abanda mosala yango. Pona ye ezali mosala lokola misala minso. Kasi atangela yango kelasi te ayekoli kaka na kosalaka misala elobi ye tolanda Juvel Lokata Emedi. Aza fossoyeur na cimetière ya Gombe. Donc depuis 2001 fossoyeur azali mutu oyo azako yamba baka ya bibembe bato bakufi akozwa kundiyo na ndenga kimia ndenge famille sengeli bakunda normalement mais ça moko il faut eza na formation ba pesaka bato mais biso eza ndengo na te juste ndenge oye oza formation sur le terrain. Mosali ya litomba na maimatali bokunda mibwa bato Juvel Lokata atalisi ete na musala na bango batimolaka mpe pona kobimisa na mabele nzoto ya bato esi ekundama kasi esengeli libota ya nkolo nzoto ekundama ezala na ndingisa mpe mokanda ya Hotel de Ville. Atalisi bitapi nini bisalemaka mpo ete baye basalaka mosala mwango bazwa bokono te. Toyoka lisusu Juvel Lokata. Dans cette exhumation, ils ont bakam donc bakunda depuis 1960. Bachela kata zinc gaz wana ezana. Yango moni exhumation sala makana service hygiène. Biso fossoyeur akoya akubuka dal. So so azana kafa kubuka kavona. So azana bela maka timoti côté cercle ezali. Dès que j'ai cercle botiki bata santé bakoya. Ba désinfecter place wana so tuti botiki après 30 minutes. De bonis ko musala wana. Tibo sala bozana bagan, boza protéger, bozana ba buti, boza tout complet. Nisiko kolongola kwa commission malem. Odeur abutu na ya moi eza différent. Na moi et dégage makasi mingi pe na banzebele mais na butu solidati nzazati. Donc yango des amis na kosa mingi na butu. Na motuna ya koyeba soki esalaka ete abanga to alota bandoto mabe lokola azalaka mikolo miso na malita Juvel Lokata ayonoli boye. Eloko so tiko jako banga na vie na yo, seigneur se bébé po na yo. E so yango wana ya mibale biso awa na cimetière na habité. Ngai na banda awa pelo ka bongo ekokomela ngate ce qui le bando komelo bongo yebaka yonde oyiko konsona ka mabe kati nawo oyina kisi nayo okoma makamu nawo to ba cimetière eza milimo ko na sacré po ba just ba kufa awa bazana ba bazana ndenge na bango to na ba pasteur to na ba criminel to na ba set non ba just tout bazana na cimetière o parce que milimo nyo sangana siko yoso na kisi nayo o mettre no yoko bibomi po soki ko kutana na mulu makande ko beto na kisi nayo ko mo regretter neti ngamo ya so na ko sa service na lembi na pe na lali ko atombo moko boy bien ko na ba mingi ko lali ko atombo po na tanga ndoto te donc elo mo eza na ngote Mabwa Dosha yende mokambi ya cimetière ya Gombe to préposé akambaka ba fossoyeur banson pe malita to esika ya kokunda bato eye atalisi ete batimoli bangonde bazali lokola ordinateur ya cimetière mpe bayebi bisika biso atako bato bakoki kobunga bisika bakunda bandeko na bango bakolakisa ordinateur ezaka ba fossoyeur wana o mona wana koni fossoyeur nde yo wana yebi identité no complet yo ko bunga me ya ko bunga ngote ezala tanga préposé na ko sala merero mabunga me ngo babunga ngote po chaque jour bazo mona ngo chaque jour bazo kata matiti bazo mona ngo. Mokambi ya cimetière eye alobi ete mpasi na ye ezali komona ete mabota mingi masundura nzoto ya bandeko eye bakunda awa mpe bayaka lisusu te mabulu mabukana mpe bibembe bizali komonana tola na lisusu Mabwa Dosha komona libulu koma polele cercueil eza polele bango bayaka te tant tozoleka boye kokata sala ngo tozomona ba cercueil ezo polele ezopesa biso susi yango na sengi na bato bomoni ke basana bakuna bandeko bango awa ya longtemps bameka koya biso to localiser place bandeko bango bazali bayeba eza normal ou eza normal te. Mabwa Dosha alobeli mpe likambo litali ndenge ya koyeba nkunda moko pamba te libaya lilakisi motango mpe nkombo ya moto nyonso akundami litiama mpe mokanda mondimisi liwato acte d'essai mopesa maka ozana registre moto soka ye na identifier ye moto akufi na ju kombo moto akufi hôpital esika kufelaki na docteur atreta ki ye soki na longo na tapo wana na ye kozwa âge na ye na sexe na ye na ye kokita na ye ba adresse place avandaka na veni nini na commune nini papa na boti comme nani mama na boti comme na identité comme mama na boti comme nani village na ye secteur territoire district province na ye na ngai
na agent on a pesi pour ça la mosala nete fossoyer na chaka komone na se Malita Magombe matongamaka uto 1892 mpe nzoto ya bato baliboso bakundama awa ezali na esika eyekido mokolo mwa lelo. Bakondi bakanga Malita maye uto 2006 kasi batu bakundamaka kaka baye basomba mabele uto kala kolanda ndimbola ya mokambi Malita maye. Nathalie Sekabuoko Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.